Maman Denise Nyakiro Tshisekedi, Nzembonga na sali le roi congolais. Malgré Congolais, il y a mbouillé bateau, mais babola maman sala. Bala teo aza rwandaise, aza pour mbouillé bateau, bachami sur la maman sala te. Wanya mutema ba Congolais. Est-ce qu'on a Nzembona et na ba valeur ya ko promouvoir ba valeur à maman pour na ko soutenir mo konzambo ka fati beto pour na maman Olive Lembe na respect na e. Tuka bozelanga kuna te, bozelanga pe la ngaka te bo excuser ngai. Nagoya tata babengana ngaza IDPS boko me manga kuna te kolinga fati ko zati Tshisekedi ya mama mutema nga bavona nanga na pesa chen Tshisekedi tina ninga kenda bavona nanga na pesa ngo fati tina nde mukola kolemba nga na zo avion na ya aba futela nga billet pina ngina hotel na mutu tapia ngambo nga ninga ko corrompre mental nanga te nga na za de IDPS soda ya chen Tshisekedi soda na za sko fatiste na ndengu de ba sentiment te na za pauvre mutu moko te akoya komemanga na ba sentiment donc na yembelaki maman Denise na très à l'aise ana ko yemba ona maman Olive te parce que na nenga mabete na ngako sama na ba sentiment te nga esprit na nga za trop maman Denise trop fatigué et puis na mone façon na ko soutenir ye na yembi awawa après lobi nango na baluki suna ke yemba susu ya maman Olive non nde na yembeli maman Denise mususu susu ya susu mususu ya na yembela fatigue action salée maman Denise ayina Maman ba soin santé pour na ba comédien. Aïe na maman excellence ya oh bat ba tanga non premièrement na pour na vie na bon pour na famille mais pour na mboka. Moni nzembo ici la raté. Fait que ça la moi loko mo boy. Déjà ça bolingo na nous ya maman et puis l'esprit ya ko la patriote moi na mboka et makila le wuti na ne tienti fati pe na mo konzi na biso na moni ke moi sinon ça maman bien. Né inspiré ngai. Mission non l'art na ngamoko. Pour réaliser clip ya fondation Denise Nyakiro Tshisekedi. C'est pas facile, on a la valeur rebelle à ça là. Maman Denise Amda Simanda outé. Tant ça clip na ko linga to ça lo kama mutu mobo ya mokate. Fait pesa benelo mon pour ba comprendre ba valeur. Na tata ba na ibite so na rolo ba 60 giga de. Na télécharge biloko na télécharge et sinon na chaque maloba na loba ya biloko maman ça là et ça na image. Après lui ya Etienne Tshisekedi na ga choqué pour na mona déjà Congo espoir c'est déjà là là. Voilà. Pesa nga bakanda na kinda nga gena fisi le banzela ba Lubumbashi na choc na monnaie d'espoir il te po Etienne na kufi pour ngai Etienne Tshisekedi yenda ki solution mboka donc tant ya kufa to mona ba blague d'ailleurs tant meka président non IDPS to ba voter ki président IDPS biso kuna na Jobo na na Yoville nga na parmi bazo tant bimika président to matia ba banderole ne kuna président IDPS fatia ko zonga fait espoir le mona na zonga Congo biso doit bina donc ba soldat ba combattant ya tongo donc il y a Chichi le père en 2011 tant abima zoaka te na élection wana batu bayebi o ba bazala ba vanda côté na biso ba vanda côté na biso bayebi histoire wana na bela grave. Voilà, nous sommes déjà avec artistes, comédiens, musiciens aussi. Jires Mboui Alliance et dans Alliance Universelle. Alliance Universelle. Donc attends un groupe je crois bien Congolais surtout boyebi. Alors tous années to resolo la moi par rapport à sujet on a plateau na biso ya lelo. En tout cas merci to pesi mbote pa ya ndongo Jires Mboui bonne santé na yo et puis un groupe universel Alliance Universelle. Voilà. Un groupe Alliance Universelle les a bien santé na ngamo ka ndozomona. Malgré oyebi les cas on a besoin de se retirer avant na mamuke mais azali. Voilà. Bilan 2022 dans 2023. Bien que tu aies en février, mais moi, par rapport à Moussala, il est guinéen. Bon, dans l'Alliance 2022, tu travailles bien, malgré Marambo et Bito Solola. 2023, déjà, et l'on a Yesu, et l'on a Nzambe déjà dans les bons. Ils ont déjà bien dans le deuxième mois. Surtout, paiement, il le roi Tozian, on a souffert de vie. Il y a déjà des miracles et tout. Paiement, il est déjà dans les bons. Toujours dans les bons. Voilà, tu as une chanson où ça lit Maman Denise Nyakiro. Ils allaient dans compte plus la fondation. En fait, on a dit par là et puis on a expliqué biso nin que aux artistes et comédiens entre temps aux AP comme moi quoi ya parti na biso to bengaka IDPS tout vous AP moi quoi maman na kati pour bien comment. Ah ouais, donc merci pour la parole. Nzembo na yembela ki Maman Denise Nyakiro Tshisekedi na pesi mbote na papa na biso Fachi Beton. Donc bon, tant que je suis mboka azwaki moni na meka mpe kozongisa bato bona ke na question na wana peut-être ba comprendre Jires Mboui biso doit bina donc ba soldat ba combattant ya tongo tongo ya Chichi le père en 2011 tant abima azwaka te na élection wana bato bayebi o ba bazala ba vanda côté na biso ba vanda côté na biso bayebi histoire wana na bela grave to le kitong ya Chichi kufa bato bayebi ndenge état santé na ngizalaka parce que biso peut-être donc ba soldat ba combattant penza
Donc biso tona biso na ndenge ba bureau so ninte biso ba combattant et indi to ki wana pa na IDPS ba massa na ba fils mukoko ba makambo ba pasteur Gili ba yebi donc tozola ki wana donc après liwa ya Etienne Tshisekedi na ga choqué pour nanga na mona ki déjà Congo espoir c'est déjà olala donc pesa nga ba kanda na kinda nga gena fils le banzela ba Lubumbashi na kata bandam na kota ba Zambi na choc na mona da espoir IDPS Etienne na kufi pour ngai Etienne Tshisekedi yenda ki solution mboka donc tant ya kufa to mona wana ba blague et kotanga na pa na kota Zambi Zimbabwe directement na kota Afrique du Sud na kena na vanda so mo nga na zonga ka Congo na 2018 ezaki pour na tant kaka mokonzi mboka Fachi waza mokonzi na biso lelo Fachi Beto na pesi mbote tant kaka lobaka la candidat d'ailleurs tant meka président non IDPS to ba votaki président IDPS biso kuna na Jobour na Yoville bana Yoville na pesi bango mbote na Kelmer wana ngana parmi bazo tanga bimika président to matia ba banderole ne kuna président IDPS déjà tout le monde est dans les bons donc c'est comme ça qui combattant en Afrique du Sud qui combattant donc et outil déjà awa non na ndenge on a te biso bata IDPS to bata menacer balité biso tona obudila ka ba valeur donc tant kaka mokonzi mboka bika susu donc to bika yonde président na biso mbala moko na ya so tali ba ma image so koti Facebook na ngai tant ba Genève on simbaraté que ça la to mboka to créer ba désordre nga parmi non non ça la monter pour le comme ministre déjà ka bolingo et ya parti na ngai et puis il y a ba leader na ngai donc fatia ko ça fait espoir le mona na zonga Congo l'élection bandi pam parti to voter mokonzi abimi déjà kimi ngwala na filma kutu et comme na ba menace ngai c'est où na habité tant on papa Etienne Tshisekedi da kufi na parmi ba masara ba vidéo mo bo série wana ba Willy Mishiki o azo ba ke Etienne nga ke ba zo ngate ba série ministre wa Willy Mishiki na loba na ko zo ba menace ya on peut kimisa na Afrique du Sud tant zo ba menace yo ba nini to yebi yo ba nini ko to loba ka mabe yo Willy Mishiki wa série ba ari ministre ya loba ke ndé Etienne ke ba zo ngate biso ba ko to tomboka na parmi bato batomboka donc ndé to kimaka pe na mona ka na mona dajine na tobola na ba Afrique du Sud so tant fatia bika obika mona nkoit Jésus tozonga bani pour na Fachi to voter donc dans les bons na zone ce qu'on a question na yo wana yeka pona ba comprendre on na zali voilà sikoyo parce que na problème mo bo Fachi to ba ba yeba ka penza déjà trop libanda donc na komi libanda mboka ni na comprendre ba valeur à Fachi asala ka tourner mo bo ya vacha candidature to ya ka ba Afrique du Sud to yamba ti ya kena ba Canada ti azongi et puis comprendre que oh ba l'enfant fera mieux que son père oh misala biloko a père les Etienne Tshisekedi na ba valeur mbala moko sala ke ils ont sapé biso ki kin tozali donc comme nzembo maman Denise elo ni epusenga na yemba nzembo wana maman Denise na yo comprendre l'espace car il y a 3 ans où asala ki ya pouvoir à Fachi na présidence ya mboka na biso obi ke tono banga to bi ba niveau basi ya ba konza mboka msusu baleka pona otanga ba kombote ba makambo ba sala ki pona na mona maman Denise est-ce que ba poa wana ba biloko wana sala ok tono yeba parce qu'on a eu ko calculer maman Denise asali kutu ko leka na espace amoke mais ezo yebana te sikoyo basi ba konza mboka kala pona otanga ba kombote bolimsa donc basa ba action na bango ezala ngopena so ebele so ndente mais médiatiser ba ezo bimezo yebana et ça la kezo kanga bato mais na la faute à qui sikoyo voilà ce qu'on met maman Denise bon mère azana politique moboye mère azana politique moboye azala sala mamukaka nde ba bopesi le boka gauche et droite et baté tu comprends hein non ça c'est politiquement bon que na ndenge ya ba pouvoir ils appellent important mère babiloko na ye faut yebana kapé par rapport pe ya ko soutenir mobile na ye surtout na na tala ba valeur déjà ba comédien ngana comédien na zana ngai na banine ba prise en charge de santé te mais ba ndeko na biso ba comédien ba président na biso ba mbiaka na biso ba zoa pe na ba ndeko pe le roi biso ba zoa déjà on a prise en charge de santé za la raté quand les arabes qui comédien kufi on a ba yo kundae ils avaient plus qu'un système à kundi be meka ba kundi pour aider na temps normal ba yo aider ce que maman Denise a comprendre que non babi moninga mala moza o akausaka apangsa pinzola misute mais moninga mala moza o asala azo consolo même que pinzola misu wane bimate ma Denise ayina mama ba soin santé pour na ba comédien voilà ayina mama excellence ya o ba tanga non premièrement na pour na vie na bon pour na famille mais pour na mboka et salamate mama excellence wana ba bourse ya ba étude ba ozwa et puis ba no mona ka bourse wana ezaka ba bima ba ke libana ok bourse musu baza ba bourse musu baza ba tanga pe a tala mama ba gréppanosité ozwa ndinga dozwa ba biloka ebele meka azosala bado ebele banemi obike sikoyo défaut eza nini
on a comprenaki et puis ça une inspiration le l'artiste quand maman Denise on ça biloko bongo ezalaka nini soit que neko ça l'action après na pourquoi bon mon na média ba balobeli on loka na ba journal et les na on voilà oh etika na YouTube etika lido et va na tendre la etika le comment documentaire bo quand ça va valeur tout au maire asali maire bena pona ye azo aider bande ko ba congolais a aider puis au pesi ko to ba sikoyo ba valeur wana tout sikoyo tonga na moni yango et au pesa ngasko inspiration na sala kinzembo yo mona sali wana pona ngana mona ki ole ba valeur a maman et ya kaka ndeto mona ka soki asalaki action mo buna tongo bina pourquoi ba journal leki et puis lobe esili nango mo ba action ba sala ngo chaque jour te mais tom to sala makampo yebana même sous tango elekaki na pourquoi wana biso côté na so courir ezagité moi mo ko nzambo ko abuna na makambo courant peu comme stable même sous tango sali biso do moni ba musu ya coin musu ba monité na 4 coins donc pour ngai na mona ke po etika moni nzembo esi la raté fait ko sala mo loko mo boy donc ça bolingo na nous ya maman et puis l'esprit ya cause la patriote moi na mboka et puis makila wana wa to boy na biso mama ba machi makila le wuti na tienti fati pena mo konzi na biso na moni ke moi sinon ça mama bien ne inspiré ngai na biso no lar na ngamoko OK na cotis na ba non avant na kota studio est-ce que contactaki bango avant pour maman Denise aza valeur maman Denise a le roi fati aza mama msubo retour na été pona bango ba loba ke atoza na programme na biso te na niveau maman niveau komi bongo tout le monde ba prêtre mso ba médecin no ba yembela moi ba consulta qui était ba yembi a se bela nzembo c'est bon sur le niveau maman Denise wana ton attend retour na droit na été pas maman na biso première dame donc tout na temps retour na été mabe kaka soki comme maman ko finga ndeto mona ba maman mso mona fingi mona brrr maman yambi comprendre mona ba sali ba brrr yambi Nous avons ba valeur wana bon oto yembi oyo izo yo wana tende ndo monaki to to sali nzembo oyo ya fondation Denise Deni ya Chili Bende directement to komela la fondation na ba document peut-être R moko to lection mamba ngza na ngwa ouais na komela la fondation po ba pepso ba action nyonso ba image ya ba action maman Denise to komela fondation bonne et difforme lokola ba congolais lokola mo na parler na komela fondation ba biso boto na komete oza na olaxa bureau za poto za la série mais bureau za en face en diagonale na showbiz OK bureau za wana kota saute moto ya ligne ni za wana donc to kota ki wana to komi donc en diagonale na showbiz wana kota ambassade de France bakanga mino donc to koti to komeli nani ba répondre biso te et où mais la cadre ba conseil ba non il faut to réaliser ce qu'on réaliser clip ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi c'est pas facile ala ba valeur rebelle à ça là si on monte dans zone akabona to tambola na bureau wana bon ngani na comprendre que ba bureau ba na ba programme même si on a ba temps na ba ke moni na miso to na ba oza priorité za no mama ba santé ba tout et puis maman Denise lo et marqué nga sous ma casse temps na ko kende ko ça ba image obiki temps na bureau na découvrir sous bureau musu esanga ils ont sanga sous studio na korja ba na baksa ba maloba musu OK a cha bureau wana permanent et daka batu bana ba problème oh na habité to tikala mon bureau en permanent ya teke boleli na TV bat ba ko aider bino soki balingi non ya na bureau ezana yekuta azala te bureau ezawana ba idara acteur alianza mo ki kana biso yebie aka na problème so ka koya ka so ka problème na nini mo azaka na ba parti politique mo boye aba non mata soki ba mde ba mata ba cha ba banderole akoya ka aza shoko ndi ba négligent wa ba luma bongo ai etika e petwana tambola sous bien te kika esenga ba opération mo so ba $6,000 ngata na gena mona na zongela kika na bikika mamna oti na fondation biso na biso kota koyemba bana na programme wana te mais ko aider ba santé ba problème ba nini atra bazo aider poto kutana ba tebele ba makalunga to kutana ba ndeko bele ba brifi ou ba oya wana na yo découvrir ton na yo senga ba image na découvrir sous ba valeur na bon mais rana ba mama bele osala comme yebanité na côté na internet na mo vérifier OK na mo na skotala ba valeur na tala sinali petiona ki kazaki souple aya na leo petiona za terre lianza yebi à États-Unis na pesimbote ayebi solo ki kaya ouais qui kaya na micho petiona comme tambola normal fondation ils ont charge ni aza pe prise en charge la santé so obi na zonga studio na corriger babilo na baxi babilo msusu ne na kina choite fondation ki le ba pesa ba image te na kotika enfin est-ce que kokota sko YouTube ko télécharger si ko tala sko eloko clip faut télécharger ce que na ba qualité likolo pour na ko garder valeur maman Denise amda simanda outé tant ça clip na ko linga to ça lo kama mutu mobo ya mokate faut pesa benelo mo pour ba comprendre ba valeur na tata ba na ibite so na rolo ba 60 giga de
na télécharge biloko na télécharge et sinon chaque maloba na loba ya biloko maman sala ezana image chaque donc na souffra na dépensa ba monga ba garantie bika sera après mariage après mariage da ba monga bolingo maman siko pona ngai na besoin mère pe ba comprendre nzembe betaka et puis on a réalisé clip wana ba tie ba biloko ba image na tende moni et les kana ningi les kara et les kana ya tente na pota na baningi na on na katala papi ngina ma on a pesi mota ida ngala na tente ya les grands réel et les capable Benjamin lui na RTGA na katana et les gars na 10e ri les na mo kelma na biso TV DG Bruno na pesi mota et pena ezaki gratos aida ngai DG Bruno donc na katana ce qu'on a ça dit que fondation ba obengate na yo koma isusu fondation ba yo ko rappeler na lettre ngwana au fondation ba komelanga babi na micho priorité na bato ba maladie ya na na nze mutaki na programme te ngai bo il est atona ki démoraliser na choix te photo tchatcha na ba page na ba chaîne après to komela sous fondation na ba novembre to komeli bango jusqu'au no ba répondre te mais souci na ngezali Maman Denise Nyakiro Tshisekedi nzembonga na sali le roi Congo na congolais ndeye pas congolaise malgré congolais ngaka mbouye bato mais babola maman sala bala teo aza rwandaise aza po ba mbouye bato ba chamiso na mamba sala te wana mutema ba congolais ko ngai nzembo wana eki na ba valeur ya ko promouvoir ba valeur à maman pour na ko soutenir mo konzambo ka fati bete donc problème pena mingi ezaki yango wana. Mais tout le monde qui est belé peut avoir des wabengakio pour na émissions différentes au salala bango bon on linga plus pendate au bande ko mona na te ngako na kamwe par surprise de ba ko benga ngai pas ya ka prete moko to ta ko bolete epsinga il faut zoyer yango na zio le longo mais pourquoi choix ya maman Denise te belé ba kenda pas maman Olivier mais ko kuni da tic au tac au pesu makambo zu makambo. Tout le monde c'est belé qui kuna ndezo solo là. Tala auto connaît biso papa caporal Mourumba sali néanmoins 6 mois na mort. N'habité côté on maloba que moi le meilleur dans ma passe. Mais yo ndimi oyemba déjà aussi moi le casse là déjà je crois bien déjà. On veut pas kaki déjà. Non, ça ressemble à plateau. Soit enveloppe te bongo mona la car na pété banda kuna mais non bon so yi ezala ki ngo mona ngai peut-être ko ya ko loba boete mbo apeso déjà ko loba non pour nga pour na maman Olive Lembe na respect na ye Aïda bandi ko nga beta mi bona carte Aïda ok boza calme boza calme voilà donc pour la maman Olive Lembe na respect na ye aza congolaise on a volonté ya ko sunga bandi ko na biso donc il y a un problème te tango Aïda c'est bon merci na ninga utuko aider kokunda papa na biso caporal Mulumba baza ba icône o basala ke biso to ya musalango lokola artiste et comédien en tout cas naza ensemble la maman en tout cas merci vraiment o basala ko na biso ba congolais o aidara mais na biso zo comprendre ngali ngako ko corrompre mental na ngati ngana za de l'IDP soda ya Etienne Tshisekedi soda naza sko fasciste na ndengu de ba sentiment te ngana zo avion na ya aba futela na billet pina na hotel na mudu tapia ngambo na potana na bandingi nanga na bala awa mutapesa ngani na yape kolela te pour batu bazande ni tant na zo kolela ngana sala boy na mo zona ba image pour na ba image ba na sala ba IDPS oh bobe comme ba komo lati mo konzambo kamoni juicer azo ba master na ba diaspora na ba commentaire omoni ke eko diminuer ba valeur ya mutu na biso talara comprendre ba profiter bongo comprendre so tellement mo konzambo ko tala ba valeur biloko sala n'est-ce pas ça mo kieta ko sali mais congolais zo ngaka acha biso fulful na misto comprendre te ngabo ko memanga te naza pauvre mutu moko te akoya ko memanga na ba sentiment donc na yemelaki maman Denise na très à l'aise mona libala ya kelenge o bali mo sia gunu oyo linga ishwa na yo o batinda ke mun tango za ata osala mabe o comprendre ya caprice abolingo mais soko bali mo sia ya guna yo te o peut-être bo même moralité par rapport monsieur d'intérêt et comme nous atamo bo ni bolingo ba bomba ngotel wa milinga atuka ngai eza bolingo ya Fati bolingo ya papa Etienne tant de mon papa Fati et pesa so poids et puis tant de Jesus de mon maman Denise en sa action fallait na yemba atuka bozelanga kuna te bozelanga pe la ngaka te bo excuser ngai nakoya tata babengana ndeka mabete ngaza IDPS boko memanga kuna te po na mona leso na kati wala donc c'est senti ka culpabiliser na ko raté sauf ka ke to le rappel na ba TVT to lobela ko linga Fati ko zati Tshisekedi ya mama mutema nga ba voa na na pesa Etienne Tshisekedi tina ninga kenda ba voa na na pesa ngo Fati tina ndemo ko la kolemba na pesa ngo même groupe na ngai na sa bango bana béton donc c'est ça donc on a ko yemba on a maman Olive parce que
na nenga mabete na nga sama na ba sentiment te nga esprit na nga za trop maman Denise trop fatigué et puis na mone façon na ko soutenir ye na ko ya pe soutenir le roi moyembi na yembi awawa après lobi nango na baluki su na ke yemba susu ya maman Olive non nde na yembeli maman Denise mususu ya susu mususu ya na yembela fatigue action sali donc ça eloko mo za na makila même ba répondre yo te en fait maman olobaki lo mo bendeko na ngai excusez olobaki lo mo wana pona bandeko bando binga ngai bandeko monsieur ba journaliste bandeko na yo ou ba journaliste défaut za kini ba linga ba sala on ba boule mo bondire pour na déstabiliser maman Denise pour ba loba surtout tango maman Denise apesa ki tango apesa ki nani oyo petit na biso junior wa diembele mutuka wana OK mutanga ya même ma petit na junior wa diembele mutuka na bano venanga tango esko ba ba comprendre que nga sala ba bilo mo bona sala pe mission moko et pas ndeko na biso mira kianvu bato ba comprendre ba ngesko ba yo diembela wana pour na déstabiliser maman OK maman Fati baba marque na biso marque na nga Jires na ko déstabiliser te na roza pe parti mo ya ponte pour bazo ba pomo ya déstabiliser valeur à image ya maman Denise Nyakero donc nalia te pour la marambo pour votre information obi que na benga président Lombe est-ce que do garder contact na benga pasteur Gili ana ba ficha nini o rien na benga na Christian Bosembe on a voyage la on a voyage na habité na benga secrétaire na biso kabuya mais il est karaté na benga Paul Chilumbu to solo ne balini je vais vous rappeler dans la réunion rien na benga Sango Israël Mutombo yebela mta edenga bisinga ndeko na ngai na moni nazu ba peno mais benga Christian Bosembe nde aba na kata nini papa na benga na lemba na lemba no sani na réaliser clip na ngai clip wana zo souffrir kaka na collègue Alexandre ba TV et souffrir na promotion de Troloba ouais pour na robenga promotion kaka plus ya fondation na robenga fondation ba promotion le rôle ya clip té donc clip na biso et souffrir na promotion de les karaté ce que comment ce moment Denise Nicolas sali action té a à part les paniers ba tchaki na benga même Jessica Barcel les paniers asinga na rappelo et comment ba ya m'assister na benga tout na ibité na ke pas mort ben ça nini papa non ça nini to benga na base mo ya IDP smart ngede ya na lupango na biso pas tant na ngai et pas président Eric parce que Bogomesi ya kala mo asala azalara parce bimela Charlie Luboya ils en a lupango na biso président Eric autant na même pas secrétaire donc mutu nyoso na maman Denis on ça dit que bazo ba occuper na bango mais on totala na lisu mususu na face mususu ozomona en fait c'est nini bon pour nga ni na comprendre ni maman mère na monia oté je ne pense pas so mère amona ki ngo ala sensible ta maman na junior a diembla mutu ka tande sala mère ala sensible et bat banga ko lati son dirait ya ida ba tuta ida makasi o asala les belé ba congolais ka ga ebika maman on les ala et ka ndenga azaboyi moi j'ai dépensé combien plus de $1000 pour réaliser studio pour puta bat ba na ina ba beti misu ba yembi ngamo pe na yembi poto seno studio ba séance tout na combien pour réaliser clip combien pour télécharger bon souci majeur nanga non pour ba reconnaître que aux aliments na mboka olingaka fondation Maman Denise Nyakero to olingi ba zongo so Afrique du Sud rien Fatina pouvoir na zongo Afrique du Sud ay comment rolo ba pe boye ba limbisio Maman Denise o malora ma pasteur na papa Fatima beto mo roi pasteur ata mo fingi no bango baki paraté banzamba kara donc c'est ça nga souci na ngezani et là on a sali mon œuvre d'esprit ya na prité na mbongo ba ko pesa nga tata ba pesi lobiso pe ata ba penga $100,000 nde ba pesi ndeko na so zo moto champion champion azui moto qui na mbongo wana donc nde ba pesi non nga la roki na bonté nga iza bolingo na lo ba yuti na papa Tisekedi et makila et na Fati Beton et na Maman Denise ba valeur de sala à toi merci Maman Denise na courage souci na ngezaka nini Maman Denise Nyakero Tshisekedi ayebite ke na sala ki peut-être loko peut-être bata bureau ba salanga pour ba yebi na mangote mais tout ça que clip o ba tcha ngwe le kaka isalanga bien ta na zuelo roté mais nazo mona na eloko mona o senga so elenité rien na pêche aza maman ida bat so pa benga ba pesa ngelo na ko zwango na surtout ya yena ko liango na kimia moral na nga na ola na kimia ko po mso da o ko zo pe mbonga mutu mais moral na o ça dit ko corrompre mental o ça dit que anga ni na trahir e moko bono surtout kata 18 fona ndoto mona pongi moko comprendre mais Maman Denise ezabena ya kimia parce que nazo lia na kata parler na biso donc souci la kaka promotion eloko ele beta kapitaka na même on na ba univers ba senga lettre fondation to sengi même ata lettre rien mais chaque jour chaque samedi au théâtre na biso TV les gars samedi ba o boyebi na artiste comédien
théâtre chaque samedi na biso TV na 20h juste. Donc ce qu'on a ça système tellement na 4 ans na promotion. Hein, tu sais que tata na top Congo mais na katani na katani. Na choisi comment est-ce qu'on est ni chaque samedi pour théâtre na ngeleka. Na on match na clip on a fondation pour na leka na 20h juste. Na biso TV na 20h juste chaque samedi. Et ben na mobimba 6 minutes nyo sonné leki après théâtre na ngibali. Na mo chaka ebeta parce que et là, on a moto qui est des alara. Et on a œuvre d'esprit et puis la contribution en Ngaï et pas maman Denise Nyakeru qui se dit Deniachi Libende. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme Simou. C'était là, Jérôme Simou. Je crois bientôt comme une souka émission de Bissot, mais on va pas se séparer comme ça. Juste pour 1 minute. Au Solana, Bandeko, fanatique, nous surtout presque au Fondation Maman Denise Nyakeru donc. Nasuka justement tu retires le clip intégralité Mobimba il y a Ndekonabiso Jérôme Simboui ou email fondation Maman Denise. C'est parti. Si nous sommes en connexion avec toi, Jérôme Simboui, tu tires le minute. Ok, merci Nabana Mboka. Je suis votre frère Jérôme Simboui. Yabino Oboyebi, Opebayebi, artiste et comédien et puis artiste et chanteur. Voilà, mais c'était pour ministère Ali, bateau babita instrument. On a chanté et puis parolier na komara film na komara banzembo ndé bomona na ba théâtre na ngai partout les kara boka banzembo okipe matin ebele oyo mondimi bana yo bana kosambela matin aboni wana banzembo na nga na tongo nyonso nga na kokumisa la bomo na nga jires na kumisa kaka yo wana banzembo na ngai donc voilà ndi na yembelaki Maman Denise naza congolais carte électeur na nga ngoyo o carte madame boyo lo bako ozumi bali o madame nanga je suis marié. Nana temps au sala ba comédie Maman Denise aza maman na biso ba congolais banda Congo za la Congo notre première dame ya mutima malamu le roi Maman Denise te bolimbisanga ça n'engage que moi non ça avec sentiment et ba tendance politique en tout cas aza moto photo sambela po na e presque nous na tchaka nzembo o ya Maman Denise congolais tout o alobaka nzamba pambola ye mais ndeni tozoye ka ngote mo eto sa mamebele ndeka bala nzamba pambola Maman Denise directement beliti zonga nzamba pambola couple ezozonga ngata bo aloba bongo esengo na ngango. Quand on a le baki pour un document, on a commis la fondation, ils ont accusé des réceptions, il y a fondation, il y a ngoyo, na kotsa ki ngo c'était le 28, il y a 7e mois 2022, na 11h44, accusé des réceptions, Madame Claude, c'est Claudia voilà. Donc numéro il y a lettre nin o ezali 30 28 22. On a kotsa liboso na fondation accusé yango, il y a fondation. Après, on a fait une vidéo. Après, fondation, lettre au Batubayebi et Zaraka la fondation. Signé par coordonnateur Joël Makubikwa. Joël Makubikwa. Bon, ça nous bozabo, aza rwande botika buzoba. Et aza biso mwana mboka, donc à se le rappeler bien, à répondre à ngai awawa. Alors bien, la minute chose, bazano disponible, était maintenant la patient. Comment qui a yango répondre ngai na lettre oyo c'était le 18 octobre 2022 yango après to koma to vendre to me comme olala to koma lisusu accusé de réception yango na commis jour ni to komaki le 24 novembre 2022 10h59 tozongi lisusu madame c'est Claudia wana. Donc numéro de dossier au bakoma qui sous qui là 80 42 22. Yango. Tout comment ya suka ngoyo, ti sikoyo nan to komate. Donc vous comprendre kaka toza bana ya mboka o msusu to senga ni to koma awawa, ils madame Gloria accusée de réception. Ils le 29 le 29 septembre 2022. Donc numéro de dossier accusé de réception ils 64 78 22. Donc tout ça comme édité donc to commis à bonne et difforme pour na rappeler na ba entourage na ngai ba collaborateur ba avocat baza ba bino go comme la mali go ketika on to lettre mamba fondation go ketika on a oya jamais on a mama président fatite ya kuna donc dossier za kuna donc Maman Denise na yebike otala kité maman na yebike otala rappel internet ozano mutu ndeti ba tout mais ozana maman présidente première dame. En tout cas, avec tout le respect que je vous dois, maman, motema malamu, maman Oaïbi, pardon,
nabo na ba critique à bateau on a no boya émission trop mais so bazo ya pour déstabiliser ngana ko promouvoir ba valeur ya maman Denise souci na ngizaka na peso ka flash pour la fondation na tiki ba flash ata ba 4 so lobi tout le monde a quitté maman Denise toza ba congolais naza mwana na bino à part non mamba IDPS mamba ni na lobi wana naza mwana ya parler naza marque na mitienga mona c'est proclamé ambassadeur ya fondation donc artiste j'y reste donc Chibo Bamboui j'y reste donc maman soko ko benga ngai e oza malamu na remettre yo clip hôtel on yo mona ebi na hôtel até na ebi ta na fondation bande ko ba osa musala bango na minute wana ki programme nanu ya bisoté yamba ngai na ko ya na pesa yo clip na maboko et puis ebetaka le kaka et ça la bien na ebi œuvre d'esprit ya na montate na mbongo na osengote wada mama na biso na da kimia na elengi na esengo na sala film ni na image oyo pour retomber ba valeur oyo zali donc avec tout le respect Fati Béton ou mena ko le coronavirus on est ensemble babito na Fati ti et soya ti moko olinga ti peuple congolais olinga en tout cas bon matabo ki dans élection banité mais toko voter au Fati mama de benga te toko voter Fati Béton au sali Elekebele, non tout le monde a tes passeport ekiti, non tout le monde a tes billets ekiti, non tout le monde a tes gratuités, non tout le monde a tes 44 territoires, non tout le monde a tes Yabouizalate, non tout le monde a tes. En tout cas, on est ensemble, donc I want together. Bola mon Fati, bola maman Denise Elekebele. En tout cas, dans mbote on peut s'abattre, na pesika gouvernement mbote, surtout parce que là, nous faire des sobana est. I want together. Et le monde a yesu nabi ke Simba, attend calé, qui m'y kota. Surtout on est ensemble. Les artistes on a compatissé en tout cas, tous avons même moral ensemble. En tout cas, on est ensemble. Basoda, ba policier, kitoko, ba enseignant surtout. Numéro nangai ya contact, ya téléphone, ils a plus 243 84 72 098 03 plus 243 84 72 098 03 plus 243 89 53 67 136. On a un deuxième numéro. Donc tout conseil tout donc voilà, on est ensemble. Donc on va filmer on a Biso TV, on a Jorvi Mwanda, na Légende TV bobeti kaka ba film bomona ba ligne belé na minute au berger pétage ezoleka kala mingi bozo iPhone 14 ezoya. Donc na Jorvi Mwanda TV on est ensemble. Bah on a besoin clip bolimbisa, bah on a besoin clip na biso surtout à maman Denise oh so beti kaka na chaîne nanga Alliance Universelle TV. Alliance Universelle TV oko mona ba clip o ba comme femme sociale. Donc clip o to comment femme sociale. So ko tikata na YouTube betika femme sociale. Au mona clip maman Denise Edima, bota l'intégralité sous na carte. Déjà ah bozo mona déjà. Déjà yango da bo mona donc on est ensemble. Merci beaucoup. Seigneur, j'emmène nos prières à tes pieds, parce que nous n'avons rien d'autre que toi. Que toi seul, Seigneur. Tu es notre appui, notre inspiration, notre Dieu, notre tout, c'est toi. Et je dis merci. Pour l'amélioration des conditions sociales des Congolais en général et de la femme congolaise en particulier, toujours à côté de femmes et de filles, enfin de leur donner une opportunité de développement réel de notre pays, RDC. Miso emoni na matsoyo yeyoki epesa kalango sango ndenge mokote biso ba Congolais. Somoni, Bola moi Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Fondation Denise, Isumi Yabana Congo, RDC.
la femme sera libre, valorisée et apportera du progrès et un regard. Quelle idéologie, Fondation Denise, Yavana Congo, ambulance Abana Congo, Mama femme sociale, Mama bonheur, énergie, libérée, par de fer, Nakaja béton, Fachi, béton, armée, solution ya Congo. Innova autour des valeurs du travail. Des petites patiences ainsi que de persévérance. Bana Congo. Fondation Maman. Denise Nyakero, Chisekedi, femme sociale, Mama bonheur, d'énergie, libérée, par de fer. Béton, armée, solution ya Bala Congo, Congo Kinshasa, le Grand Équateur, le Grand Kasaï, le Grand Katanga, le Grand Bandounou, province orientale, Congo central, Isoba Senyao, Nord Kivu, Mamaladi Nyoso, Sud Kivu, Bongo va fonctionner, Bala Maniema, Biso va prisonnier, Bama Pingaye, Biso va nemike, Balore Nyoso, Excellencia, Biso va policier, et Bongo va handicapé, Biso va étudiant, Bas sportif Nyoso, Bongo va journaliste, et Bongo va comédien, Bongo va pêcher, Ba musicien Nyoso, Biso va orphelin, et Bongo va veuve, Ba maman maraîchère, Biso va coopéra, et Bongo va albinos, et Bongo va docteur. Fondation Denise Nyakero, Chisekedi. Fondation Denise Nyakero, Chisekedi. FDNK, Fondation Denise Nyakero, Chisekedi. Merci maman. Femme partenaire, Motema Papa Fachi. De 0 à la présidence. Zamba Bandela yo maman. Osimba Nzete. Pona bola monayo, Jéré Simboui, Alliance Universelle, Ingénieur Beverly Luzolo, Studio.